eyinda kibongo kuna na commune ya Masina na église Philadelphie oyo ezwami bongo na Pascal Tala. Botimbela ete yemoko mama Nadine Kwelo présidente ya fondation Nadine Kwelo Tala ayaki korépondre na invitation oyo Lingomba etindelaki ye. Tala botimbela ete dimanche yango ezalaki dimanche moko lokola ba dimanche nyonso te na maloba na ye atalisaki vision ya fondation na ye Nadine Kwelo pe abetaki lisusu sete na maimatali parti politique oyo esika oyo ye azwami ACBJ. Tala bongo atalisaki makambo ebele oyo azali na yango pona mboka pe pona population na ye ya district ya Tchangu. Kasi bosimba ete fondation Nadine Kwelo ezali fondation oyo uta ebanda tinamo ya lelo yo esali baction ebele na terrain na ndenge ya kosakana te. Tala awa na kati ya fondation Nadine Kwelo assistance ya ba veuve, assistance ya ba demini, assistance ya ba orphelin. Bongo botimbela ete makambo ebele ya minene esalama na fondation oyo. Tala surtout secteur ya social yango nde oyo mama Nadine Kwelo avandeli po kosunga population eza moko ya bambition na ye mikolo yo na Tchangu na Njil bazobenga ye mama Tabita Dorcas, mama ya bolingo, mama ya motema malamu. Bongo botimbela ete dimanche yango ebandaki nanu na mobange na prédication. Tala bateya na bango kasi mate ya dimanche ezalaki mate ya moko touchant oyo esimbaki bandima ebele kuna na église ya Philadelphie. J'avais aimé mon père, le pasteur Mati. Il a venu un jour. Comment est-ce que j'avais appris de Dieu? Alléluia. Hier, j'ai reçu dans mon téléphone deux appels de deux grands partis politiques qui me demandent d'être un grand chef de ces partis-là. Hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire, s'il a opéré avec le Seigneur, aujourd'hui il a opéré avec vous. Si makoyoka mateya oyo ekambamaki bongo epai ya muumbu na Nzambe. Tala mubange na adoration moko esalamaki kuna. Il est puissant pour sauver, ne changez pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Mateya oyo elekaki omonande. Konanga eloko on a kandaka na leta les paniers sirki est-ce que c'est pour kanya donc so dans comme pas na hote zelango ngana yo eboya tango eboya pa na yo subi pa na yo botimbela ete nyonso elekaki na impact na idéologie. Tala 2023 oyo mama Nadine Kwelo alobi akotika esika tepo Tchangu eza ya ye, Njil eza ya ye, ochalo kolo wapi po yende oyo population ya Tchangu bazotiela motema surtout na baction na ye. Tala banjilwa baza flatte na ndenge ya kosakana te, Tchangu pe baza flatte na ba province yike ya mboka na biso eza ya mboka te sikoka na oyeba ndenge koso baba carte église efongola ba porte eza passeport laisser passer. Faut carte église ezalaka okende place moko to représentant ba l'élection bala moko eza passeport na yo so nga so boye ndanga na oyeba ndenge kokutia mambo musuba ko mema pe bandeko na ye akosi kaka otoza bandimi ya église Philadelphie so nga na ovérifie te en tout cas so boye kuna na kongo Philadelphie oza formation fele ofute eloko te ngape na bénéfice ya motu ya makasi akispe na komi na nga awa à part fondation
dans la partie OYO, AACBG, Alliance d'Action Concrète pour la Bonne Gouvernance. Dans la député nationale, Natchango Awa. Dans la député provinciale, Papa Boya. Donc famille, na mimi bango awa parce que to komi awa. Papa na député provincial na Nzele. Komo na papa Landry Kalala Mulwa. Provincial Masina, awa pala muna Masina. Papa Jessica Lala Mulwa. Nata conseil municipal awa na Masina. Nza biende na ozongo na suki za na kusenga mi. Kwezo singa awa. Na yebi ke bo luwe awa po adresse apesi na kangi te sika bosanganaka wana tokosola ngo biso na paster baba papa na nga molimo nde bavandi wana mpo na komi awa apre nga nimero na nga ya national nimero 126 nimero na nga ebimaki lobi yango namona nde ebimaki biso na kokupisa nzambe na Philadelphie napesa nzambe wana merci na Philadelphie. Numéro est à 126. Numéro national 126. Provincial n'a limité. Ce qui est limité, tu vois, au pays, ça suffit à provincial, il y a des Konangai. Il y a conseiller municipal, ce qui est limité, tu vois, au pays, ça. Ta maman, ta papa, en tout cas, on a CP, l'idée, Boyambinga. Si tu as la mission de la promesse, c'est BLT. Tout ça va à Tchango 100%. Donc, consommons Tchango. Tozo kana asepeli komona bino soki opesa biso confiance tosepela makasi tokosala ya mingi koleka tosepeli na paster na biso baba papa na biso molimo soki papa molimo azoyimayima na eloko moko boye epesaka malédiction na bana estce boyebi yango tolingaka te balelaka na eloko moko boye babosenga Boyoka Yemoko, Maman Nadine Kwelo, présidente fondatrice ya fondation Nadine Kwelo, à Lobaki Boye na micro ya Congo Réalité Mag. Avant de se plaindre, on va la vie une femme politicienne, on va la campagne, campagne de bando officiellement, si nous sommes à la guerre, et qui a déjà malène la base, on a préparé la morale. Mais ça va être des sons comment les gens pour la base qu'on a eu, les gens aussi à Pascal, mais c'est une église, c'est une église à Centre missionnaire Philadelphie, destination de courant de vie. Donc il y a qui pour visiter Bissot, il y a qui pour mon Bissot, pour venir à Bissot, ni maman la journée. Non seulement il y a qui pour la fondre à partir de là, il y a qui présente la fondation, l'autre malam parce que ils ont un développement, on a peuple. Il y a parler du son, nous et ça, il y a la carte de la fondation de la Grèce. Là, il y a deux collègues qui ont la bande. La formation gratuite, et ni peuple à la développer. On fait ça quand on a pour l'autre main, à la développer, il va faire ça là. On est là, il va on a pas papa na ngambo libre. Donc là, on a mon père, on a ndako nanga. Na kinde kutala papa na ngambo libre, on a bandeko nanga, na molimo. Ah oui, eza normal maman, eza normal les pots. Ozali vraiment moi si oyo azobunda, ozali vraiment moi si oyo kaka ndenge batu ebele mikolo bazobenga yo, mama Tabita Dorcas setala, umela na yo mama Nadine Kwelo tala.
nzamba za na sima ya nyonso ozo sala botimbela ete abetaki sete na maimatali parti politique na ye epai wapi balobi tokotia candidat oyo baza molende po chango telema lisusu po chango ezwa lisusu valeur pe ezwa couleur mosusu mama wumela na yo po une forte délégation oyo ba accompagnaki mama esalaki sa itango bakitaki bongo na commune ya Masina mama tala lala no pongia ba bébé po match oyo balinga te arbitre si akataki ba supporter pe ici bazongaki déjà na victoire oya oboya na ye aboya na ye po ba action mama Nadine Kwelo egangaka pe zoko bakoganga kina moya lelo normal